bon voilà qui jamais le comment fallait ça na magolo bandima yango botika biso lokuta au félicitateur nabi ezela nano Fabrice to kena nenga mabete est-ce que Lupango un artiste pardon botika na lobama mokena zo kenanga nango classique abato pas masamba zolo ba nango classique abato apana kenanga pas masamba zela na zolo ba Nabi Fabrice Lupango ya un artiste mbongo ya 10 fans nero o akota un concert o bozata portail o maza incapable o bozata libosa Lupango. Bon, c'est loyo. Mon frère, si la bandine n'a pas loba, n'a pas le roman amour le bana qui n'a quitté, s'il vous plaît. Loyo. C'est loyo, bon faire azana, moment d'accord. N'a pas quitté, n'a papa. Lupango, Lupango, 3 minutes n'a le bana quitté, s'il vous plaît. Frère azana, pango na kuyo, tala, bi fallait assurer la. Toko sa manœuvre pour ta voiture, d'accord, manœuvre pour ta voiture salade. On a zanda. Fabrice, nango classique ali kamona kitana na kende. Fala usutuga nuko s'il vous plaît nango classique à module kamona kende nanga. C'est la moi la mère. Boyo kanga. Boka micro. Na lobby comment fali fatigué akova na ndaku portail ya rouge boy. Ba de konanga. Boyo kanga nanu. Boka micro. Boka micro na sola kole miso zangai. Na lobby fali azana mbongo. Comment ndako ko sala boili boso na mai salité ba terrasse salité. Na mbongo to azana ngo. Anga mnene pardon. Mon frère ni wana nango répondre bino mais bozo le tika na lobana kita nanga mon frère na lobaga mokia pona kita. Na lobby zara pardon. Mon frère nango répondre kaka na kita s'il vous plaît. Na so na bino souper. Na so na bino. Fali po bana mbongo to azwa kana vina ye. Akosta ngata bana karcha pesa mbongo ba bozo liboso mpango na yebo. Est-ce normal? Mais ni oyo tengo répondre yo nango répondre mon tika na répondre mon frère na kita nanga. Nango répondre na kita. Nango répondre na kita. Le va papa. D'accord mon frère. Nalingi no to bosa live lokola ba mikolo moto moko moka lobaka ba musuba yo kabaninga. Tu sais mon frère, ngana landa émission une fois fali poupa ba poser question. Ngana za Brazzaville na za debi na Brazzaville. Tu sais, ba poser question une fois. Fali poupa ba to ba yo za banda côté bi réponse à fali poupa nini? Alobaki ngana za na ndako te oui. Mais bana nanga bazana bandako. Tu sais pourquoi il avait dit ça? Mon frère, soit na bino tout, mutaza awa, o yazana o aibi Brazzaville, soit za aiba o nazo banabino. No aibi pont noir. Boyebi fali poupa. Rien que na OCH à Brazzaville. Au nom de Dieu. Ma papa, so nazo kosa makama nazo banabino, o tuna sana vina ngesi mbate. Ngana za agent immobilier. So bo koti na kata TikTok na ngabo mona na publier ba villa. Na kata rien que na kata OCH à Brazzaville. Toi na zone mo bengaka cité conclérant. Kuna ba appartement c'est à partir de 150 millions de CFA. Bon conversion en dollars à combien? Nana Ketchup, il a fait 2 ventes avec nous à Brazzaville, n'a chez Paul Limon. Là, il y a un deuxième truc. Bon, moi, on a OCH vers la morgue, vers le PSP. Il y en a 2 immeubles, on a 5 niveaux, 5 niveaux. C'est fou. Moteur sur Bango, Nana Ketchup, moteur sur mon avis, na Brazzaville. Sur Botoazawa, Bakende, mon frère, comme il y a un TikTok non privé, dans autres qui parce qu'on a musique, on a été dans la peine, dans la vidéo, dans autres une image, en gros, si casco, mon immeuble, en gros. Si casco, dans autres chinango. Si casco, kaka. On a bon privé, dans chino, WhatsApp, non, si casco, donc, quand les gens disent, Yébissa, s'il te plaît, papa, si kana banon, n'a la cité. Si kana mon frère, si kana banon, si kana banon, l'ormako. Déjà, fallait pour pas. À cause de la bateau, on va raisonner que. S'il vous plaît, mon frère, laissez-moi parler, s'il vous plaît. La bateau va raisonner que. Par contre, ça la débonité. Parce que actuellement, Fali Poupa. Actuellement, Fali Poupa. Azan a plus de 23 millions de dollars. Parce que actuellement, il est le musicien le plus riche en RDC. Beaucoup de vérifier dans Google. Vous pouvez aller vérifier dans Google. Donc, Villa, rien que. Hein? Rien que Villa a fallu pour pas Tungi dans la RDC. Mon frère, parce que Mototou, Azana Kota Bandaka. Fallait pour pas Badi Nandaka Boy, parce que a préparé bloc à grave. A préparé bloc à grave. La montée à Nandaka Kalawana. Non, mon frère.
moto aza na kota bandaka donc moto abatami ya l'école na mayele Papa Masamba, c'est là pardon, excusez-moi, Masamba, est-ce que azo préparer na retard boy? T'as que carré ne banaki depuis kala. Abane fallait c'est combien de temps? Non, yoka pardon. Nazo ba na ça depuis mbongo. Na baneo ya sali. Parce que lui il parle pas mon frère. Na bien. Papa Masamba. Fali Poupa a banni musique il était Fali Poupa tout comme on a fin ya carrière nae. Fali Poupa banni carrière a banna carrière kala. Fali Poupa a banni carrière nae leloté. Comment fais-tu que papa sika ngana la banna carrière kala le belo comme roté mon frère. Zana lo banana. Na ko lo ba 2 minutes. Zana lo banana. Comment fais-tu que nana demande moi pardon vraiment. Bo pesa ngata moi 2 minutes 3 minutes pour nous avoir na classe. Na recadrer ka tout moi lo ba pour na on va donner un corps. Pardon vraiment. Na mo na delvo. Na to na live mutu mo lo bi fala za 7 parcelles na ngali meza lokuta. Ngai na botami na lemba bien sûr mais na mbinza na âge ya 9 ans. Gramali kona soso lobawa na Gramali fala za place à répéter place nza ndako te. Atongande studio. Ya ndako te ndako o alobi na 18 parcelles. So qui na 18 parcelles pas de marbre. En face na avenue ba na 18 parcelles. En face nango ndako wana eza ba serment ba force du progrès ba bamba ko mabanga parce que mutu na mo voilà aboma mutu wana ouais mutu ma ene masa na ene ko bunda mamba ba force du progrès mamba na bango soki ya ba bombe ba kenda ba bamba mabanga ba série mo boye nde ba panzaka ndako na ateka en 2022 il faut ba 2022 ateka ndako wana Kofi akosoma na sima chaka bangulu ateka ndako wana vous comprenez alobi côté à Tango fort, fallait andako munene lokuta, c'est fort archi fort. Ngala vandi, ngala zana delvo vers na météo. Même le mot à Tango fort za na ayebi ngai, ayebi na tambo na crone moi noir, ayebi nzela on a utilisaka. Pour na kokima embouteillage ya nguma na kinaka nzela ya 80 jours. Voilà. Kinaka nzela 80 jours. Fallait za ndako côté kuna tatika lokuta. Mon frère, divine débat pour ça les a faux débat. Donc Mbela Mongo fala zana mo azana banda côté bo c'est la faute débat à l'époque il y a faux débat bo c'est la faux débat à l'époque j'étais taximan s'il vous plaît à l'époque j'étais actuellement Fali il est le plus riche en RDC comment on va banda côté à l'époque j'étais taximan. Avant la commande, nous sommes passé, j'étais taximan. Na télémicar, na chauffaka, na venu haute tension. Place on a entré, on a les boulous, et salamama bende bimara fallait ça na boxy. Bazo à répétition na cité, ils ont quartier M. Place on a besoin de quartier M, ils ont la cité. À ça la clip na avenue Lubu Diwana. Mutango yewana ye, aye, mutabaki suka randa kote. Allez. Allez. Zana silisa okos, zana silisa. Pardon, zana silisa. Seko za fomo la mbinza okuto ya raté oyebi lo kote. Tena Gramalik wana ngala peso ko mona kina ça la partie secrétaire général ba chauffeur tout à Gramalik. Ba ko yebiso ale mabaya kendo tuna. Ozala de niveau place ni. Nous aura de voir. Il faut na kata météo, na veni mutombo. Vous en kati ya météo banda ko bima siko na bati nyonso oyo yebi na Delvo batekaka bakiti basalaka banini tuna bango ngai na biso ba ja immobilier basalaka na Kamaliko mais ezana papa tika ko sa batuna live tika lo bana NP ngana zo pesa ba précision laisse-moi finir bo apprendre ne pas répéter ça ndao izanda kuti atonga ngo studio otolo bagala set ndako kwa minene oyum tolobi na OFC batuna pigeon na venini yoka siko uzala posa débat yebisa na pigeon na venini ngala ko démarrer ka siko yo na za delvo na kina pigeon pesa veni ngala kende pigeon ka siko na chasiko vidéo zela yo pesa veni na kende na se renseigner na vidéo yoka len soko lingo ye baba palais ya bato batuna kendo yoka kasiti mutago soma na matomite ekoki ko bomba matemo nyonso ta ko makutu référence tika ko kosa ba ba parler de ba artiste wa parler soki na tongi yango te eke koma référence ndenge nini po nani batomite kasi nazo pesa oti kendo otuna ba yoka siko kendo otuna ba commissionnaire non, écoute mon frère.
Écoute mon frère, moni artiste quoi fallait artiste mon qui était. Soit dans ndako résidence né wana et koko makutu le la résidence moro boy et comme le roi référence papa mboka ni kutu ana delvo et buka na ministre ah mais muno soka zoya on a dit comment kota mboka ni comment kota pala mboka ni non na to pesa référence wana mboka ni avanda wana bosse mboka ni avanda kiti papa même na delvo na venu wana alors mutaye wana tozolu ka pesa kumboka na tongela mama ba onda ba pesa en référence mais ndako le roi fallait ba yoka kasi nazo yebisa yoti yoka siko osombi lupango otongi te mutu pa yeba keza yo oyebi lupango o atongi oyo asomango kan o atongi mon frère yo to lo ba te que no fallait la 7 ndako minene na ngalima kasi nazo komi mais comment tu peux permettre de dire encore que atongi directeur oui yo lobi awa fali pour baza na ngale na 7 ndako ngale baza awa bazo pesa ba précision ponga na maîtrise na côté kuna ennemi na côté kuna te yo kasiko mutako somba pe palais moko boy atongi na ete masomba mais na lobi yo tanga so 7 ndako aya kapete yo tu vas dire que ata na 7 ndako minene parce que nazo pesa yo ponga na ye ndako les a déjà kotonga n'est-ce pas est-ce que kolo level rocha na cause de Baloba alors bimi côté c'est nae alors bimi côté c'est nae atika ndeko kosa batu parce que ngai na kocha ta caméra na minto na bandi ko laksa me place na za ko mona sota mona kuto ba kino na est-ce que oui kazala mama pangu na kitambo est-ce que oui kala mama pangu na bandai papa tika parlement ça vous mentir maman fallait bien na numéro sous parce que le côté côté trop moi même na ko apprendre na lobby na tuna une question boyo kana d'abord quand on micro na tuna question est-ce que un artiste comme Fally Ipupa ici kazo azolandanga awa na ba biro ne azolandanga awa Fally Ipupa na carrière musique na sali na mbongo to asimi na vie na ye na ba relation na makambo est-ce que porter ndako ni ko sala mabisika boy est-ce que ndako na ko sala box sport libosa porter na ye ba porter za ba $300 en vrai dire le to ko sala débat par rapport ya résidence Fally place avant ndaka y a pas faux débat na carrière Fally Ipupa sali soit des artistes internationaux akenda bandako ba ninga na ba artiste amona bandako na ba ndenge zala comment fait-il que artiste ko la Fally Ipupa jusqu'à aujourd'hui que dans tout ça la débat si résidence à Fally Ipupa vandaka ako arriver ko ça la résidence na yeti zanga bina edio artiste le roi faire artiste mnene ndeni bana ni ba vanda na bon les parisienne na ba immeuble HLM yebi sans assurer mais papa tout na merci pour la question parce que vous tu les boti kangana répondre boti kangana tolingi ko ni mate mninga o ya sali c'est là de kona répondre na ba clair artiste moko te congolais o ya somba ndako na poto na Fally Ipupa a fouté la ka na ba studio ba parler ba studio ba parler ba FM ba FD artiste moko te congolais o ya somba maison na poto awa maison na poto na moins cher na mais so maison na poto pour comme louer ça mon père au tiers ba locataire na yo hein mais Fally Ipupa arriver au somba ta maison te apamba na poto nyebisangai mise moko te kola somanda ko na poto ba fanda na ba camarade ba connaissance ce qu'on a dit ça Fally Ipupa akolala na ndako na ya confort quand Fally Ipupa na kisasa kolala kana ndako confort eza ko na sala mbongo na ngai olinga ndinga entena sala bona lala na bona fa na parler na ngana de ko confort na fa na vie mo confort po vie na ngana surtout yango yo lobi na yebite lobi za nzambe oko vivre bonheur au camp Fally Ipupa so fa na ndako boy portail boy liboso lupangu na yo terrasse tondi mai ata bana taxi po pesa bango mbongo ba soignaka liboso lupangu na yo eza ba vérité on a dénoncé awa eza ba soni na carrière Fally Ipupa ndako na portail ya boy portail za combien dans les $200 non portail na kisasa na $200 ba $150 non ekiti ba $75 on est définir carrière na mamno zolo ba ekiti na ba $75 tu vois biso congolais to ngora Fally fort tu vois biso devant dans l'étranger tout le monde écoute tout le monde a battu mais va considérer Fally même si Fally la tu lui de lo ba futa na ni on a façon de comparer Fally na faire na mito faire avant dans la banlieue parisienne c'est pas la même chose avec Fally Fally vient des mots de faire oh oui c'est que on vient de voir qu'il fallait foutre là moi je ne sais pas mais je pense pas qu'il fallait foutre là au niveau comment à foutre là je pense pas
Cité des fleuves Kenda, cité des fleuves Kenda. Biso Congolais tous en un mot envers Fali, tu as même moi des fois ça m'étonne on a biso. On a toujours question. Cité des fleuves Kenda. Yoka bozolo bakenda kuona la kisi eza yete poni bokina na X te botali na page ya legacy Zamba la liboso ta kosi biso banda Fali akoyi biso plus de 15 ans na mandat Kabila akosi biso tout mandat Kabila yo kota na mandat sikoyo na maloba biso boloba bosala na ngoni bo rectifier. Est-ce que bino motel la émission Fali motel boyoka mambo loba est-ce que Fali la leka no bo mandat de émission ne Fali akosi biso na mandat Kabila est-ce que Fali na mandat Félix émission ne oza mukolo tikolo bakosi bino bandaka banda epoka Kabila yo bandona zelana no nalobi 18 Kabila sali fala sisi kokosa biso mandat Félix yango oyo premier mandat Félix akosi biso deuxième mandat Félix azoki kokosa biso tofunga mabe ba respect bozalaka ne mitema mabe te moko kopesa pe ba musicien na bino ba respect botika kokosa kosa bango to bazana ba parler na bango de mandat Félix yango fala kokosa biso kaka boli bokofunga boka na micro na micro pardon boka na micro ndeko nanga et le Congo na sala émission odo sala oyo et bi air moro boy vraiment vrai dire ils ont faire motiver et motiver rappel air moro Fali wana pe soki azaka mana mbongo solo a dépasser mbongo pe ma parler Fali pour pas jusqu'à quand que banane bango tout ba sangani ba kiki sasa ko vendre pe na résidence à papa na bango na château papa na bango na ba gloire et tout na sanango na ba succès na ba visibilité na ba mbongo na ba concert na ba mutu jusqu'à quand oyo banana ye bakokende pe kisasa bato vivre na confort ya papa ya richesse ya papa oyo azwi na musique na ndako porta ya rouge oyo na ndako porta ya rouge oyo na ndako monaka et puis na balabala tout le monde aleka azomona oleka makolo yebisa ngai une question na bien yo kozana kinu bien ozali banda ya RDC c'est ça on va poser question c'est ça là tout là on question ozana Kinshasa ou bien ozali banda ya kin papa tala na chaîne nanga ilo comprendre oyebi ndako oyo place eza précisément ok zela sikana yebisa yo omoni ndako oyo so otiki ok nini nzela mai otiki magasin oleki eza na chaniki en face na ngambo ozolanda eza na chaniki na ngambo c'est-à-dire tout le monde soit azoleka po kende na côté ya nini ya nani ya eska président zelana na mpanzi na wana po eza wana paro zelana explique kasi bien ok omoni na place wana so leki soki mbula beti ya makasi nini po moko eza wana mai tsola kasi adi place na mai tu tondaka wana ngana yebi mai tu libanda bato bakoma na difficulté ya retraverser po baleka bakena kote nini ya kote baleka na nzela mai balekaka lisusu nde na nzela o mosusu na kote kuna ya kote église catholique na nzela kote ya Fali mai tondaka ekoma arrive mai plein et bimi lokola nini palais du peuple donc c'est-à-dire au cas de mai pe ko ekota na kati ya mai tonda to vanda mai parler les guides ça musique mais mai tonda na petit fois nanga da voisin affaire na éclairci des jeunes wana comprendre yo kaka to comprendre des places wana na lobara ba botika ignorance mambo ça to yebi vérité mais bonanga ko boya biboyela mwanda botika ignorance parce que Maso, yomo ebi. Il y a un musicien congolais à son voiture, il est allé dans une concessionnaire, il a acheté la voiture sans crédit. Non, nous on voit l'émission au Congo. Miseni. Nous tous on a vu Fali, il est allé acheter sa voiture, c'était dans une concessionnaire. Kangana micro papa solo la papa. Kangana micro. Mission mon côté congolais. Ngana ministre de l'intérêt culturel na sala batala na tengai na ngabuzo bate mon frère. Musicien moko na biboy. C'est là s'il vous plaît. Musicien mon côté congolais. Oya kota na légal. A payer car il y a 0,000 azate. Musicien mon côté. Tant que tu mets sur la Fali pour passer l'une de Ronangaï, na ko boyango. Ya on a même au-delà que musicien mon côté congolais. Oya kota na légal.
il y a car, il y a Range Rover, je sais pas quelle marque à Mutuka, il y a 0-0 à Pessimbongo na poto awa, Azate. Azate, la majorité Mituka ya Kimoyi, yibi Mutuka, pire petit na pire bureau na tekelier, pesi ya. Moi ça non est ignorant, la vie. Zelana epso ba vérité yo to ça fallait pas son makar na fallait pas son makar voiture fallait pas Zelana ndekolanga fallait pas ba montre son baka to monaka ba pantalon ba sous-vêtements ba chaussures ba biloko to montre la saga biso bonga kota ko somba voiture do pesa mboko to carte bancaire do chateau monate quand il est allé acheter sa Mercedes nous tous on a vu quelle Mercedes qu'il fallait pour acheter qu'on a vu c'est la Mercedes voiture dis-moi quelle Mercedes qu'il fallait pour acheter qu'on a vu sur les réseaux sociaux mon frère quelle Mercedes quelle marque mon frère est-ce qu'à obligé oh non ça vous somba la na ba sous-vêtements la saponi na ba sous-vêtements la saponi Alaxa sous-vêtements yoka à l'époque na émission Hélène Kalema yambaka fali ba époque moko boyana webi aebisa fali webi ke yo za boss fali abitenga na boss te ngaku na mutu pamba jibe kuta mutu pamba yo zo benga nga boss Hélène Kalema iti fali je viens de filmer 5 palais na yo fali aise wana seko kosi habite na bandola kiso moko Alexa liboso fallait attaller Hélène Kalema na amoni mystique Alexa mibali tant Alexa 3e cas wa beba nimba moko émission kata nimba moko fallait affacher pourquoi ba la de la vie na ebongo ndaku oyo bomoni oyo fallait azwango depuis l'époque tamazara na quartier la terre azara locataire oyo nini fallait azwango na quartier la terre Zena solanda ko. Moi j'étais là. Zelana nundeko ngana kota ndako falukuna na koti ndako te. Na epsona liboso nano mo ndako. Ezana deux portails, eza deux familles za wana. Et ana portail na ndinga venu côté église la bonne. Ngana kota ndako falukuna koti ndako te. Parce que tant ngana zoke ko machine pas générale. Na oge sala Mercedes ne asomba 504 matique. Falukuna na yokota ndako te. Je vais expliquer pour y basi ko pour nous le bakabozani mu ko. Falinda kwa yeko sombango le fameux colonel pardon na général Azwak atombaka malade de ba équipe ba teka parti donc ezaka mubimbano so fali ko on a personne ba a impoyeba ba teka na portail de boso portail ni balé kuna ya veni ezalaka itikala ya famille wana pona epsonan ya mi balé Falinda kuna liboso a vi na ensemble au droit chemin na David Monson o ya kota oui mais so witi barré au mata au comme en église catholique aux droite ndé côté ba ya IDPS ba tumba ba kutuma ba fazer ba tikala kuna ba bundaka na face nenda kwa liboso via fali ya après alongo kuna ayeko futa na place commerciale na ma campagne sur une place commerciale sur bata pas général là zelanga longa zo na tango na ba bisika poyeba alongo kuna ndia ko fana place commerciale sozo ke pas général house na ambassade à Liban ponga no ke na ambassade à Liban no travailler na ba petit na mo ba libanais na no ke na ambassade à Liban peme na yanda kwa général house wana apeso score biloko face à Sako na apeso score biloko oyo okolongo ngote Bolanda après kuna alongo ko futela ndesi ko tangu ndako ba silisi contrat aye ko zwa ndesi ko yo na ka keto ba ndiko to no futela ba ye ko bafanda ka awo après je me suis dit que quartier la terre à son bataille qui quoi c'est il y a 5 mètres. Papa, est-ce que vous comprenez nga bi ndaku oyo fallait abana futela tango za na quartier la terre. Olwa ki bongo te non. Ouais fallait ndaku oyo fallait azoka asonga dépôt za na quartier la terre. Olwa bo za futela ti. Olwa ki fallait. Atako futela. Fallait atako futela na ndaku parce que ndaku ezaba ndaku oyo etongwami na agence moko ezala kawana ya onje mo za mupanzi wana. Izaka mupanzi no travail pe wana na na sa musalana. Izanda couper fallait atongango brique moko mi bale mi sakte. Chef, bonjour. Bonjour. Allô. Ouais, ministre. Oui, papa. Bonjour à tous. Bonjour.
Ouais, nga nature mukawa vraiment na mbinza. Biso bena mbinza delvo météo zone motikile partout mbinza toza. Donc lo baboy, toza contre Fali. Mais Fali a kosi nde mingi. Poani a kosi mingi. Bon. Fali ne bandeli ya carrière na ye. Première répétition va non répéter pas ba Bobo Kakiese, eza na Kamanda, l'église à Kamanda a na Merci beaucoup. Église à Kamanda, en diagonale ga venir eza ne koti pa ba Bobo Kakiese, pa ba bandi répétition na bango. Pas ça va ni ko recruter ba musicien nyonso. Fallait afandi na ba maître ya lobeka trop. Ba yoka bien. Boyoka ye ko kosa makasi, da koma panger. Kiso do ba na mbinza to ebi lobeka. Mutu oyo asalaka lobeka soka beti kwa na ye par exemple 50 000 akoloba azwi 150 000 eza ndenge ya réseau etambolaka ya lobeka. Fali lupangu na ye oyo ya 18 parcelles soka azali na mbongo ebele lupangu na route ya matadi na principal okotonga ata 4 niveaux po elakisa benaka no Fali kupa aigle makambo tu alobaka maso atongi yango te. Lupango bazolakisa biso oyo nga naza a na météo chaque jour toleka wana totala po moya koso tuni ba maître wana bakokosaka ke ya Fali batie mwa pigeon mo boy wana na porte eze aigle za bongo aigle za papu pena foto mona boy on batie ko pigeon. Merci ndeko na ngai na kozwa ku ba video na otindela ope ponga nazaka no loi ya paye de ma ba video wana kuda leke wana tout pigeon natir. Oui, mon frère. Oui, Eloko, merci beaucoup. Eloko, est bon dans moto. On a l'accès à warrior qui a fallu pour pâter. Au bout du fali, on a bête à maman à aigle, mon place wana. Mais bah, tu pigeon. Bah, tu pigeon. Pigeon place wana. Les autres pigeons. Ministre. Nasilisa, pardon. Nasilisa, comme ça, papa. Nasilisa, pardon. Nasilisa, papa. Fali tango azo bête na quartier la terre, azo foute la nanguma. Avant Pierre Pai, avant foute la wana nanguma a foute la wana fallait asombi lupangu na ya liboso na 18 parcelles si roue de Matadi voilà pour faire son mara na matara bangulu mutuba bango pe awa merci beaucoup fallait so que ça nda kunaye eza mabete mais tellement kosi biso trop so komi na ba doute lupangu appartement na ya nini ya cité du fleuve til le zar Côte d'Ivoire, Balaxi Bisso, il est le zap. On a découvert Innocent Mtabengane Guna. Hein? Bah, Innocent Bango, Vazovanda calme. Faire Azovanda calme chez Yenabana. Fali pas à Vanda Rakuna na Chani. Il a salé pour Innocent Laxi Lupango. Au moins, Innocent Laxi Lupango nae. Ministre. Oh, Asikana. Mais Fali Lupango nae wana ya Chani Metal. Les a danger. Nenga loba ke yaza numéro 1. Fait tout monde appena lupangu ya danger nyonso na kati. Mais tout monde a côté. Mais nani et vous avez combien de chambres? 3 chambres, 4. Ndako ndako fali oyo ata vous bana obeta bale sala kate. Ministre. Ministre. S'il vous plaît. Zala Kimi Ado Lobagi, pardon s'il vous plaît. Bonjour Bonjour. Ndekonanga oyo auto nature oyo auto koloba ayebi moi quelques histoires mais azo bossa na bureau mususu de 1 na Kamanda ezaki pa ba Bobo Kakiese c'était na Kamanda ezaki pa ba Edi Badiata on comprendre place bando répéter nazo kene malembe place bando répéter ndaku ya liboso oyo zo ba fala sombe za 18 parcelles il y a 18 parcelles te ndaka liboso eza siège au biso to répétaka so éviter fallait aza voisin nanga ngana papa yoka na zo ebisa yo faut tangi bandako tangi siège te poani non s'il te plaît nazo expliquer on ndeko après na obi bloko mususu otangi olobi bien mais misusu okepe na kosa leka nazo ebisa malembe. Ouais. Fali kobanda na ye. Comprendre carrière na ye avant daki avant pas avait pas comme pas na haute tension na. Oui. Comprendre. Avant du wana tangu alongwe wana aye ko vanda na côté régie des eaux. Côté qui muta zala ki na suka nyo kota mamula. Na quartier Bumba.
wana otangi te omoki nazo rappeler yo oui ezaro ya kofutela s'il te plaît yo nazo malembe nazo malembe mais ça kofutela ti yo lobi mbala moko ayo ovanda na place commerciale pourtant obosani ke fallait akendaki Gombe kota IEC yo bosani afanda pe côté ya IGF nazo ya malembe nazo ya malembe nazo expliquer yo malembe nazo expliquer yo malembe lelo yo ministre à comprendre et cause là osoma lupango liboso na ngai à l'époque nga azaki na lupango te tu vois moza na lupango na moko mais nga pe na rosa pe makambo mususu na comme osoma mapango koleka na yo c'est possible ça arrive n'est-ce pas et alors nani yango abotama Bayer et alors ce qu'on pona nini que to ça ba discussion mo le rôle ba tout éviter que a foutela ki biso tout le kananzela ya foutela mais bambongo na ye a komi nango mikolo ezo permettre ya soma ba villa wana koma na mbongo kala mikolo s'il vous plaît liboso toyebaka biso nyonso Jibel wanga fallait pour azumbongo leloté fallait pour azumbongo asali carré nabi na sens nini o comprendre ngaité doba les présentes OK biso nyonso toyebaka mutuka ya ba musicien batama mituka ba cher ezara Kofi n'est-ce pas yo déjà mona musicien ni na ke na poto que suma mutuka na maison biso ça le matin moko te na kina salon nani tangela kombo mutu mo sala ngote n'est-ce pas tout le monde a fallu kaka mutu asala eloko wana mutuka na ye zela toke malembe zela toke malembe zela na pardon kana micro ah Jibel obandi kitoko mosuka so baby so bien mi c'est mo te congolais à son mutu na poto to biso tout awa na ba Gaulois na ba wario biso tout lobby oui c'est vrai mais c'est mon côté congolais on somo mutu kana légal ya 0-0 azate après yo poko biso fali ministre comprendre ngate place na lobby na biboy biso to moni misi ake na maison asombi mutuka na biso to mona na vidéo boy asali mata par fali pe mituka nyoso ba musicien ministre fali asoma voiture na légal oyo mona ah ministre quand tu une question yoga s'il vous plaît pardon mutuka oyo to sala nango clip ya nani ya ndeko nanga Jibel pardon Bentley on a poto to mona biso no soninga ke no somango Jibel oza muto maïla sentir que oza wario moza mo maïla ermo maïla ki magayo na bi Jibel trop question ministre yoka question do tuna yo fali voiture ni na somba ya marque ni na somba na legal o biso do mona voiture nini toke Maybach asomba wana ataba ya taka ba vidéo na internet so côté na YouTube nani Jibel est-ce que Jibel pardon NC pardon Jibel tango zolo ba fallait filmer pardon obiso ka ke fali soki ninga zawana atozo azoli ya makido abara ke noza société ne ba ni place ne ba sala kai non parce que pas que non ici on parle de choses sérieuses ministre ozawana au guider live on parle de choses sérieuses s'il vous plaît, chef, débat au salaka, sengara, yo zui 1 plus c'est pas nanga, na pe na zui 1 plus c'est pas nanga. Faut pas que toi discuter à l'aura ba bête, non. Au solo là. On oublie mais c'est mon côté de en vrai dire on va ramener une fois d'âge tu peux mentir tout un peuple mais pas ta conscience et Dieu. Tu vois? Au quoi ça va conscience na bisoté na nzambe. Mais c'est mon mais là encore sauter mais YouTube ezali côté na YouTube meta fallait pour pas acheter Bentley au monde nango c'est là mise mon côté congolais côté na légal tout monde a payé ça bon va payer ça million pour ta million ba carte bancaire à suivre voiture tout monde a dit oh mais fallait ça lango na voiture nini na voiture Bentley na yo mona nzambe na ah non boza en fait excusez-moi boza moins informé mais nga zo informé on a fallu soit Bentley a fait c'est bon Jibel. Nzambe. Jibel. Si, c'est là pour la Bentley. C'est là pour la Bentley. On a moins information à Bentley. Bozela. Jibel. C'est là pour la Bentley. Bozela. Non, la Sabino Bozela. C'est là. Au Colax, ça m'a gagné le baboui.
L'album na oyo si je me trompe pas droit chez Mobile Control à qui a la Sibiso facture à Ben Clair. Quoi que na ko so ma Ben Clair. Ko ngala zo la Sibiso facture. Ben Clair fali wa zela siko Ben Clair fali wa yaka na ona Kinshasa ezalaka sikate seconde mais parce que muda e banda ko ne pas mettre ancien na Braza. Na lobby bien mettre ancien na non et banda pas mettre ancien na limité na mettre sous masaranga ya kitambo nani Brésil pour na ko ça la reprogrammation à clé. Na notamment pas masaranga no surtout ezali seconde mais ezalaka sikati kudu mettre en scène mais fala ba mu tuweza ka sikati to tuma we kapo mais po mona na ba mpuku apoto ba sumbela yo uzandenga non mon frère faut pas dire des choses comme ça en fait c'est Jibel na go ke ne ko so ba camion occasion d'Europe oui il y a occasion peut battre kaka na fitu la tu peux partir nanga. Mais quand je parle de voiture, il y a 0-0. Ministère de mon côté, Congo, la côte légale, à payer car, à côté légale, à payer, à payer, bon, à payer, à Azate. Ministère de mon côté. Ainsi, nous avons atterrir, pardon, de qu'on a pas pour un mythe, tout cas, surtout à Cherao. Et à mon côté, ça va compte. Et c'est la présidente de la République. Nana Simba, ya Kabila, Félix. Na sala ya ngozo, on a besoin de prendre la photo, na gondimaso, ba ubenganga, ba benganga. Wana kusoba kena matière à mituka kutuko eza ba libanais ville ba benga ngana ke kosa ba reprogrammation ba ya ba range batu ya kosa ba reprogrammation ki David manga autre na GLB yem tana ka yem moko ya Mercedes ya GMC tangue zo ke problème parmi ba sala ki musala na ba donc fallait sur ma voiture oyo so ya osomba wana na boite ata ne ba vidéo pardon de ko c'est là pardon ba vidéo za ba benga ngo PC lengi ko soke lokwa ne ye agobule bino ka kana mutu côté ya Ben Clair ayaka na Ben Clair mais ya seconde main OK ça c'est la photo aya na seconde main ko 1996 le Fanda aya ça Lamborghini na atanga ba koma mituka ponga na yebi nyoso na simba yango Lamborghini ekufa na magasin Kitambo magasin Kitambo naturel Bashege bato batindika Lamborghini mama ni tindika la vie ekufa magasin Kitambo bashege ne batindika Lamborghini naturel pardon tant kufa liboso ya nani ya deuxième na buba kota rigi dezo nga na chaka ba pince nanga na chepa ko poto démarrer yango on a ça na za bien informé na mitu ko leka yo na yesko na Ben Clair voilà l'accès aya sika oyo eza oyo ya awate oyo ya aweza na déteint couleur mais de ko kanga na micro pardon kanga na micro naturel OK la qui sabiso la vidéo on a le tesa maka de la pardon na mitu ko on a connaissance na pardon de ko boy pardon Ben Clair fali o aya nango ezaka ya deux couleurs ya ka deux temps mais so tali Ben Clair o ya ko someza ka nyoso tout noir même couleur ya nango ezaka na pasoka si aka na pasoka si mezaka na pembe na kapo asima wana na boso de mbisa liboso to ye na GMC ya Mercedes na mikoko papa yo GMC OK to ye siko na Mercedes oyo ya GMC à l'axa biso na poto azotamba nango mais o ayaka nango awa eza ancien modèle o ezaka na ekufa na lupango eza o balaxi awa to ye siko na Maybach à l'accès bino vidéo ce qu'on a dit Sabino ça fait combien d'années à soma Maybach et Coca-Cola Kinshasa te Davido coûte à soma Maybach des maisons avions ti Nigeria mais fallait depuis Maybach on a soma yango ça fait auto que là sur 4 ans ce qui depuis 2020 à soma yango auto que sur 4 ans vous avez loué ngama na sera confinement mais ti lelo Maybach on a eyaka na Kinshasa te Bozolanda papa Zala Kimia le seul artiste congolais o asomba mutuka tambo na poto apa Kin Fali nando mona aso mutuka na poto aina ngokina tambo na poto na papa Ferrari tambo na Ferrari na poto te taba mission Ferrari na omoni na maison ya sombiango na lobby papa bo ba vidi bo sa blo musu bwendeni papa na lobby ka micro na bien papa lobby te ndeko na zela papa do pesa parole ministère mon côté Congo suma mutu kana légal papa esili fala suma mutu kana légalité soki ko paso mutu porta ya ndako pango ne porta ya lupango ne $150 porta le pango non ça 50 et qui na ba $75 porta ministre na ndenge pena na hebeli ko
ta parole na ngana loba na Jibel vidéo utu akiti pe kutu vidéo utu lakisa biso alakisi biso vidéo to moni place carte bimite asomba nini ezaka vidéo mo balakisi biso ka moto atambola ba et tout to moni place bimisi carte ta sombi ka ezaka to moni ke moto akoti na marché ba yambaka ka ki tout ata so yemo kwa koti babando lakisi moto ka boye o eza boye il y a la qui biso vidéo ne va vous expliquer comment Boudi Boumoro Boy tout le monde place à 4 cartes on les appelle et en plus pe vidéo on esa vidéo ya kala wana ba série na bandi lokuta batu ba bien internet c'était ba vidéo ya kala so qui pena keza ya solo ke ana la ana nini to ngato mona ye ndenga yemba na ba artiste belé angaki ba seleza kuna ba place amina ngato nga villa ndeba mubutu basala artiste à vivre bongo si lelo atika lo tongata villa te na ba terrain vide kuna ko débat nini ba yo tshela biso ke aleki ba artiste tout na mbongo pour artiste oza na mbongo to mona ba Wizkid to mona ba Davido to mona ba artiste nyonso tunde bazalaka au monde ata collier ya malonga fali azana ona kingo te ata collier ya malonga pe na boue to mona ba artiste ba wala ta ba Diamond ba wala ya bien fallait inviter master na zo vanisa na nini na Miranda ku na pot de fleurs na pot de fleurs musicien d'ici musical inviter master na palais avant na pot de fleurs na pot de fleurs va ta master na bokola na pot de fleurs ata kiti ya plastique ezati si master zo ngayo changa munene o ngai sikoyo na ndi mutu abenga po ba benga nga o nga na bombie lo zalaki zalaki beloko na kote boni na bika na ngala kuku na bomba bina au moins il a décidé du fleuve yango et botu na boza yango yara la sabino sko photo mususu na la sabino na mutu anazana même voiture na Ferregola SVR ba ka mi balé ba ko mi sa conseiller Félix na Kabila le fils na Ferregola ba ka na range SVR na Congo Ferreza ya blé muta pesa ki gwe pa sangwa so Affaire 2021 2022 le maïtongo oui bota pote na ko musika to franchement fallait conception trop malgré toute génération ba timbela internet ba timbela Kinshasa pa bi batu barambi tuka cher eza Ferregola range na ba ka misatu Kabila le père et Kabila le fils plutôt na lobia soki fallait asa na mbongo ngai na tielo boko na nganje soki fallait na mbongo akota somba Ferrari na mona na legal ya Ferrari ya 00 somba pona ndimae ndelo mona ba David asomba ndo ndima papa yaso na acha biso ko sera mi tumonga na bongisa fo mona kina mpantuete na acha bino seri Mujaila biso na Lamborghini ministre aila biso na Lamborghini 2002 kwa sawa na kamera walungu ministre ngai elozo kam sanga nini fali azana artiste mais à cause na 20% mais de 80% ils ont ma chance dans ça c'est nini fallait que ça va plusieurs années so akia mati jet privé parfois ne bazo mona ba komi kuna ba tapi kuna ba nini ba stage kuna ya vol kuna ba mona yani jet ba mona fali akenda fali nga awa na sidel fait Eric Mandala omoni nga na sidel fait Eric Mandala ngala sa biso na moi ce que voiture na osonanda fali ako sa ba trop et en plus mbali boso na mona mbali boso na mona ba benga nga ok na acha ba série bozo akaba capture ba photo na zana mchaine na bali sikasio na 2000 na fali ba célébrer ko ya artiste mais mutumo ba ko fala kena ko divana équipe na acha série tika ngana acha ba série po ba loba bakami tu tika moko lobaka sala excuse on a video ya on a tika na acha ba photo batu nyonso tu bana mituka share na Kinshasa tout ba yebi nga na yebi bango parce que ba garage nyonso ba kena minene na kena pe osaba dépannage kuna jitala na je kokwa auti Japon koye ko la ko sala ba clé mais azo benga na kingabwa na garage na ye na petit na ngali bani Mustafa
nake na osai mais bayebi ke mtu asala kamituka mais ngazo sala mituka je koko muluma wana wangler liboso mtu ana ona Congo wangler eza nani je koko na ache nosko photo ngana wangler je koko bozela bosa ba jelo kwa ndeti zala kimia okomi ukosa mwana loba mokosa ba makambo mususu wangler preuve neke fallait akenda Côte d'Ivoire ndako ya Côte d'Ivoire o utita autobeta concert na nindi balaxati ou maître balaxinda konana obika ne ba concert no ba piscine libanda tout ça on a rafalé dans quelqu'un non obika terrain tu ba kosa raté pour kolonda ka bima fallait kosa biso na dit trouver fallait kosa biso na lupango ba no vanda na cité du fleuve eza Eric Mandala mutapesa ya vanda tant petit innocent aya muta découvrir muta panza ba secret eza petit innocent fallait loin andako wana Foros fallait tellement la morgue pardon na kato parole pardon c'est là pardon katinga déjà sorti loba o katinga déjà preuve on est que tant bino bosolo ba ke fallait sali combien des années na lupango oyo na référence pour au moins artiste ba na premièrement na place ya référence so que pas Kofi na loye moko na lupango ne moko asaka ba clip na ndaku na ye wato boya raté parmi les artistes congolais OK no asali clip na album na asali clip omona awa na acha machine azo sala installation ya Mercedes o distribution ya Mercedes GMC na chena machine wa bimisango Kofi ne moko atona ba clip ya ba nzembo na palais na ye tubunga ngoti soko kepa wera son OK na ma campagne na de la paix kuna okuta oyebi lupanga wora so les a bien otala ngo normal asala ba clip kuna bela kati oui attaque nyoso na kati so que pas faire na wa vérité OK na bova avanda ba wera alia faire pas la clip chez EP oyo ba fi ba sur la moto voilà et en plus botika kosa biso le pas en fali oyo même yo moko to telemi otala ke non eza le fond parfum to molo eza na selembao eza na bomu eza na ngingingeli parce qu'un artiste est aussi prétend que ça artiste eza est-ce que tu pas où rapporter à où ils ont ndenge nini il s'est rapporté à où il a la paix ils ont ndenge nini porter à où il a de la paix ils ont ndenge nini ce que kenda pena de la paix nabi papa nabi nga ce que de la paix kala ce que yebisa ngai porter ya de la paix ils ont ndenge nini ou bien porter nda kwa jibe ils ont ndenge nini ce qui vraiment oyebi portail ya were ezalaka ndenge nini eyaka ya ngai ekungamaka na télécommande to ezalaka portail normal juste na intervenir kaka par rapport à portail portail le bilo mokota soki okenda ndaka soki oyebi ndaka wera portail ya wera kutu abakisa deuxième portail mpona couvrir ancien portail est-ce que oyebi yango allo JR oui en réalité pardon en réalité carrière Fally Ipupa na dimension moni Fally Ipupa na moni ko la Congo ba konza Congo ba yaka poto mais batika Congo na salité. C'est ce qu'on vit à Fally Ipupa. À mon avis, n'ingane ba artiste. Azana bozui soit disant. Azana bozui. Abeta ba concert na ye. Asana kato et tout là. Je crois pas qu'on se de vivre vivre awa. Et ça pour na niveau na ye. C'est ça les problèmes papa nangai. JR. Na niveau. C'est la pardon. Na lobi na niveau ya carrière Fally Ipupa. Concert nous pas besoin de ba clair. Papa, sunga na mbongo. Sunde ba lo mbongo fallait za na ngwa na mbongo ndi ngana na mbongo. Je crois pas chez moi. Je crois pas. Parce que vivre surtout yango to vivre on vit une telle fois. Chez Fally Ipupa li boso abo bi tekase mo za la place na rotonda ba mai ba plastique et belé tonda wana. Et ce qui mboule beti ezo mona ke tonda ka makasi oui e kotonda. Ba câble bon wana c'est l'état muto ko zo pota courant ba câble kita pas social l'état. Même balabala on a pesa Fally mto sala ngote et ça on sala l'état tu le sais bien. Na lobi boye papa. Fally akobongisa venite parce que non Fally akobongisa balabala te parce que état mosala ya l'état. JR to lever un mosala l'état on a raison on a 100% raison mais to yebi to mona c'est pas papa malembe to sala débat malembe parce que nani mona loba penga pe pour être libre loba na bibo papa na ngai to mona na kisasa mutambonga koti na quartier na bino
a changé na câble à courant, a changé même na en fait mutambo à côté la quartier d'Abino a changé na venir l'Abino à Luki ba na quartier ba ça là tout et tout là pour venir comme propre. Est-ce que attends s'il te plaît papa na c'est là la quartier yoka na venir à Fali wana. Est-ce que mon là na quartier quelle sorte de parcelle les appelle wana? Est-ce que Fali écoute-moi, est-ce que Fali est la seule personne à venir à venir wana ndaza na mbongo? Papa na lobi je crois que c'est que pour les quartiers wana te. Et pas que le chef de l'État a offert, c'est à peine de bateaux pour entrer à chef de l'État. Papa n'a bien. C'est à peine. Papa n'a pas. Papa n'a bien. N'a ni pour Fali, n'a ni contre Fali. Papa n'a son mayele. N'a bien papa, n'a son mayele. Papa, Zela n'a depuis président va nous prendre la cité de l'OIA. Oui ben. De qu'on a besoin de son très important. Tu sais, allô. Bokangana micro pardon. Oyebi que ça fait mal au cœur voir des artistes congolais. Surtout dimanche, surtout quand on a Fali, c'était tellement trop Fali. Parce que lui qui se prétend toujours qu'il y a l'équipe, il y a ça tout et tout là. Fali pour pas niveau ça nango, il y a carrière sur la vision solo. Ako penda kota muso bakota bakinkole kuna beta mama na vilane kabila sala pe. A payer moi de ma belle moko kuna pas tongi mama na château piscine, la seule ma vivre ne ba David